Voilà, bonne évasion, te découvrir ensemble le film Nabiso. Et merci na moto nyonso oyo asedérangaka pona kobenga biso pona kotelesa biso ndenge boyambaka ba film esika bozali. Ndeko keba bibe zoloba na tango asuka confusion ekozala makasi. Voilà, bato nyonso bakozala emporté soit na bolingo mbongo soit bakolinga mokili koleka nzambe. Et lisona biso ebandaki wa pepa mama moko atelemi na motuka mbala moko pan. Awa mama na biso bandi lisolo abandi kobenga. Ah, mais chérie, papa yo motuka ngo bandi suso. Motuka ngo penza tuka eza mbwa ya motuka penza oyo. Et okupeleka na nzela. Yako zwanga yi, soki ata sima mécanicien aya azonga na nzela. Pardon, yako zwanga go moi si abandi kolela lisolo bandi. Ah, nazo banga na ngai yo tabisika na zali awa. Oh. Ko umela te yako zwanga yo. Oh. Voilà, ye pa lembi motuka. Motuka pe kufeli na bisika moko boye, mutako senga ta mai azate. Bisika oyo Kadhafi pa azate. Au milieu de nulle part, abengi mobali. Mama na biso na zemi. Awa lisolo bandi to landa film na biso. Ba makambo ebandi, tela makambo. Chombo ebandi ko pepa, chombo ebandi ko kende likolo. Voilà, téléphone ebandi ko tambola ezokende wapi to yebite. Esika ezokende nzoka zamba. Nzoka matiti. Mama na biso alandi chombo, ndeti kaka eza ko dominer ye. Ememi na direction ya matiti, yazo yebate. Azolanda kaka. Eza domination sûrement oyo ezosala na esprit. Voilà le vrai problème ya moto za kaliboso esprit simanzoto. Parce que ça esprit nde komandaka nzoto mobimba. Alandi chombo ekoti zamba. Chombo ekoti nzela matiti. Yepe azoyebate comme si aza dominé. Ndeti mongongo elobeli ye. Yango chombo ngo bazo teleguide, bazo telekomanda na nani? Ekiti na se yango moko. Ye pala ndaki chombo na kati. Toyebite nini kaka? Na tango moke mobali pa komi. Voilà, tomoni baza batu moko penza baza na ba vik ya kokoka. Baza batu anzala te tela ndenge bazo mona na kaka. Voilà, abengi bengi pa yeba esika mwasi azali. Abandi koluka chombo ezo sonne. Chombo ezo sonne, eleli moto ayambite. Moto ayambite pona nini aloke motuka yango yo ba parker na balabala. Mwasi azate chombo yango moko. Ata la gauche droite, aluka mwasi dispari. Ekomi ba phénomène ya kokamwa. Akotuna nani penzela zamba. Moto pa koleka kote oteza nzela matiti. Et voilà to bandi lisolo. Awa ekomi makambo ya kobanga. Aya liboso. Aye liboso. Mwasi na semi. Akuti ya kolala. Mwasi bande koseme sopani. Oyo eza nini e? Aye kokuta deja mwasi esa kufi. Ebembe ya pamba. Voilà moto yambi telefoni te. Keba namoni aleki. Oyo molimo zo pepa na mopepe. Ezo menase. Yango yotala lokola dragon, lokola Godzilla. Monstre abimeliye, esprit du mal. Oh, bandeko seke bazaka na nyongwa mutu. Seke bazala likambo na balabala to na famille. Bango mibale bazaki frappé na nzela wana. Filme na biso tolobi bandoto ya prophète ya basi. Ezana basakoli mosusu bayaka kaka kosangisa basi po baloba makambo bango balinga koyoka. Yey. Et voilà histoire moko ezosela biso bandeko. Awa tomoni liwa moko mystérieux. Na mwasi na mobali. Bango mibale ba se retrouver molimo moko elandi bango. Eke ko boma bango tokoyeba sikobe na filme na biso molimo ngo ewuti wapi. Bato mibale bakufi na tina nini. À suivre bandeko filme bandi première saison. Et voilà balobi bandoto ya prophète Yabasi.
Et voilà ndeko keba na tengwa suka bato bakosanga kondima pona koluka bonga ya mbangu pona ba solution rapide bato bakoyoka n'importe qui. Lisolo moko pe bandiawa ezalaki na mwana mwasi babenga Simdi, azalaki mwana kelasi ye wana na chambre wana lisolo ebandi to découvrir. Et voilà mokolo malamu azobonga makende Simdi ngana kei bongama to kene nazosela yo nazoya mama. Ah, alobi mama seka sana libota penza mwana palais tangwa kelasi mwana pa bongami au revoir namidi obika bana bajar wanati bano yo bazana bavi moko boyi azalaka na nounours oyo alobaka na ye basakanaka na ye balalaka na ye bakoperaka lokola kaka baninga talaka bana ya bana moka marke wana voilà lopango kitoko bango pe bazokota. Bonjour maman, bonjour. Mbote na bino, mama bwakili swatali. Mbano. Nakanisi bouti na église oyo ya bato lelo. To uti kuna. Bolati ka boye bouti pe église. Mama ibo tulati ndenge nini? Oza na tante. Bozote mula bolumbu. Oyo penza na bato bazote ya bino bazomona pe bazokipete. Mama, nzambe atala wana te. Pona nzambe. Nzambe atala wana te. Mama to na tante. Yesu alingaka ke mutaza kitoko ka isi nango. Don nzambe na yo lobila bilo botambola bolumbu. Maman toke na biso. Oh, ça va, y a pas en retard na classe. Ok, je t'aime maman. Simdi, yo, tala. Yo kaka enseignant, mais c'est na classe yo kaka. Yo kaka pasteur na yo. Mate ya batu ba yo kaka te. Po la telika ke fundi ke batu ba na ko chauffer baba en église. Bandimi à dimanche. Hey! Et voilà, je vous présente une famille. Maman na biso azana bana misatu. Na ba ebaza kokota bakokani penza. Ye pa bimake kotika mosusu na classe. Keba moto na biso na porte bandi kolota bandoto. Hey, batu bakote yama kasi la tele boye vraiment. Nzamba sambisa biso. Oh, mwana mwasi. Kosambusa nzoto boye. Yo poto olate otalo profitete. Liso sepeli vandaka kimia. Et pas itozali lisolo mosusu. Et voilà tout mona papa na biso azobenga na téléphone. Azobenga bapaya pe ba ngwana bakoti na ndako. Et voilà, je vous présente Chief Kennedy. Azotala ndenge mwana na ye ya mobali Frank azokota. Frank pe na tour na ye na mopaya kitoko na sima na ye. Voilà, histoire mosusu eza bakoto yo. Mwana ngai, mon fils. Papa. Oh, papa langa jeune kaka vraiment kota la staff. Bonio, nasa bien. Oh, très bien, tout va bien père, mwana ngai. Voilà. Nasotala yo papa, onu nakate. Hey. Tela kaka pantakuro classé ningwana donc. Tela kaka yo bigaka. Yo wana na litoya bandiko tuna. Oyo boye na ende nani? Papa, ye fiancé na ngai iti. Voilà ma présentation bandi. Oh bébé, s'il te plaît. Le ballon nous botte na papa. Bonjour monsieur. Comment ça va ma chère? Naza malam. Ok, tu es belle. Naibike sikoza moi si ya mwana ngai. Yoka. Kozala ka timidité hein? Koza malilité. Ozala l'aise. Likambo ya kitoko ya bolingo ya libala za malam. Alors, mon fils. Oyo likambo yo photo fanda to mela mwa kopo. Ayambi mwana mobali. Voilà to moni bapaya baye lelo. Baye tata amoni pe bokelo na ye. Voilà to yebite nanya ko banda ko bebisa lisolo na film oyo. Obi nde na fanda nazo imaginer te ke papa na ngati na age oyo. Nyonso misalaka na ndako yo moko vraiment. Mais papa s'il te plaît. Osana besoin ya service ya moto azala wana. Cuisinier azala wana. Lavandier azala wana. Portier azali, jardinier azali, même assistant personnel. Moi nangai nazana posete bato basunga ngana ba service wana. Oh portier, lavandier, oh assistant,
cuisinier na boyi nasepela kosala misala yango nyonso nga moko nga moko nakipaka environnement na ngai mama no azalaki en vie na ntango wana ayebaki ke nasalaka misala nyonso nga moko mais mpo nini papa non nalinga bongo ezalaka plaisir mingi nazalaka moto moko très indépendant nakipa mokili te nazo imagine te papa vraiment ndenge outi mosala olembi obandi kolamba obandi kosoka bilamba basani ndaku olali papa ozokola te yoka ma chère lobi kaka ona beteli bino soso batumba liloba nange ezikaki kitoko nandimaki te wibike gumwa ye te nasepelaki na nyonso mpenza loba nanu ese so balambi yango olobaki mobange mutalambi te papa problème ezaki ozokomprendre nga te mwana pardon ata olobi ndenge nini tika na yo nazosepela kaka na ndenge na mesana kofanda na ndako mpe esungaka ngai comme ça na garde santé bien nazala toujours vif nazala na bonne forme yo sepela kutuke papa na yo kutalambaka vrai a vrai dire nabosani nzoka nzoka nde na four kuna natikaki bafruits na ngai natikaki biloko na kati nazongaki fo nazonga voilà masolo ndenge bafandi bazoseka ambiance ya libota et voilà voilà Jennifer na Frank baye epai wapi tata yambi bango tokene na balabala bandeko mokili yango koma kaka boye voilà mpona liloba na nzambe moto nyonso ayaka kaka na kombo na Yesu bayaka na kombo na molimo mosantu bayaka na bakombo ba miracle na bikamwa bayaka na bakombo bilembo biso bato ba signe et merveille biso bato ba miracle pe ya nguya biso nzambe na biso asalaka oya biso nzambe ayokaka mabondeli oya biso nzambe abongolaka bomo ya bato toboyi te mpo liloba na nzambe yango ebikisaka moto nyonso meke balokuta nde ekomi kokota na kati na bato yango bato mibale bazotia liloba na nzambe basakoli nayoki namoni baza mibale namoni bana basi ja namoni bango lisakoli yango basi balingaka mingi lande lisolo mosakoli tengo abandi kobikola mibale batelemi nazomona bana basi mibale moko aza pembe na poso mosusu kuna aza shokola nazolobela oyo aza sikoyo pembe yende na likolo na ye alati elamba eza ya rouge kolo ja Jehova nzambe akosaka te oyo aza na poso pembe ye nazolobela aza na zemi ya 2 mois mbanu awuti kozwa zemi na moto ya bakisi zemi yango esali deja 2 mois kasi lelo lokola mosakoli na nzambe mowumbu na nzambe akoyoka mongongo na ye aza délivre mwana mwasi aloba amene loba amene monene ndeko pesa bango invitation awa eza invitation ya église yaka oyoka liloba na nzambe ndeko mwasi lisakoli oyo esengeli obatela yango oyo nzambe akosala kolinga te satana abungisa oyo yango ndeko mwasi mibale bakomi koyoka mpo balobi keno bana basi mibale moko ya pembe moko ya moindo oyebi na ntango asuka lisakoli ekolia bato ebele ekobenda mpe bato ebele mpo mokili elingaka koyoka makambo kitoko na matoi soko teyi bandimi tika ekoboki ndumba tika nyonso ya mabe mateya ya condamnation kuna bakanisi bakosala jugement likolo na biso lelo mais soko lobi kaka kende kozela ozokende poto ndeko lobi ozobala bato bayebele lisakoli ebetami bakoti na motuka mais masana ngai moto oyo azolobela nga vraiment aloba no ndenge nini na comprendre te est-ce que yoso na zemi 2 mois oui eza solo naza na zemi mbano mais sikoyo mpo nini kasi obombi makambo yango ndenge wana ofandika boye eza likambo liwa tokobika obinga mona na confusion nasala nini yango vraiment mais nabia landa église ya ndenge bapesa adresse
na sigere tala tose anano atisa koteya na sima toso anaye na kimia yo vraiment tande bato baza wana osela ya sisa koteya olande ndenge nini oko déranger ye zela kimia likana yo oyo eza très sérieux eza likambo mema malembe olobi ke non oza na zemi ya 2 mois mosakoli pa alobi ke ozongo na moto abakisi eza sérieux bon zo adresse na bango omoni bazaka na kili te bazaka na bapriere landa programme luka bango ndeko mwasi babenga lizi ake koluka mosakoli oyebi na ntango oyo moto nyonso aza na posa kaka lisakoli ekoya malamu kote na ye mbala moko alandi ndeko na ngai ya mwasi kati na nkolo ozomona ezali sanctification ezali purification oyo nazo procéder formule na kosala esengeli evanda na kati ya nzoto na yo mpo babengana molimo mabe oyo mbindo ewumeli kati na yo esengeli esalema chaque 7 jours nazo comprendre ote mais prophète Barsabas olingo loba nini keke buke eza likoloba nini purification eza formule oyo sengeli mosumuki ayamba molimo na nzambe kati na ye aluka avandisa kati na ye bongo abika haleluya amen hey balobi Saint-Père akosaka te mais nazo comprendre kaka te simplement linkoloba mutu moko oyo aza ya kobulisama aza mosantu yenda komema bosantu na ye likolo na yo na nzoto soki asangisi na yo oyambi bosantu kati na yo mbala moko okomona ndenge akotransmettre sainteté oyo ekokota pe kovanda kati na yo pe na ntango wana okozwa délivrance moto moko aloba amen alléluia simplement yango wana olingo expliquer nga donc motu alala likolo na ngai hey cheleka reke teke shika ndeko mwasi kotuna kametune belete oyo ezali décision ya molimo mosantu pe nga nazoluka nde naloba mosakoli na nzambe mobulisami mosantu na nzambe akozala likolo na yo ntango akosopa mai oyo ebulisama kati na yo ndima mai wana oyambango na nzoto na yo mbano tala monsieur Barsabas yo Saint-Père soki nani babengaka yo namoni libome bandi yo yango makambo salaka kobebisaka vie ya bato olio délivrer bango mama oyebi naza très déçu pa na yo mama ozotosema upu na nzambe te mama keba okozomba te na nzambe baloba na mose na nzambe boyi alobi nini limbisa Saint-Père limbisa Saint-Père ayebi te masumu aza komema voilà na ntango oyo bandeko tozobikela makambo aboye oyebi naza na prophétie mpo na yo lokola olobi maloba mabe le contre mose na nzambe yo oko vivre te dans 4 mois na mbola oyo dans 4 mois ko vivre te eza ndenge molimo na nzambe ezolobela ngai esprit de mort sekangi yo ezolanda partout ozokende ndeko mwasi hey mikolo na yo na mabele ekomi ya kotanga mbanu okosi pardon wana okosi nzambe ngo ndenge nini akatela bato mikolo muke boy tokele biso zela te moninga lisakoli yango bandeko epesa miso kanda yango prophète likambo nini ko ndeko moninga na yo aza penza zoba munene ye sikoyo akanisi azobika nzoka nde amikotisi na kati ya mozindo ya mai oyo Satan azosokola ye azobosana ke esprit de mort ekolimbisa ye te akozala visite na ba esprit ya mabe
ekobanda kotungisa ye mpe kofrape na ndenge nyonso kebisa ye. Zela Lizzy webika sakola mwana mwasi ndenge mwana mwasi akendeli bandeko purification étape liboso sanctification yango nazolobela mais formule bakosala la sanctification nde mama na biso aboyi. Oh father, oh tata, how would I believe? ndenge nini nakondima soki bilembo epesameli ngai te mokili ekondima nga ndenge nini pesa nga elembo naza na posa ya elembo na likolo mapate ningani. Lizzy oyebi raison na bengiso na ndako na nga lelo eza ke yo oconsidere makambo prophète Barsabas alobaki master tala okokotisa nga te na makambo o muto na lobi na basentima nga na ndima ndala naza mokolo ya namona moke te tala nazosela na conscience na nga nazokanisa bien avant nasala action nazomona eloko moka mabe eza na kati ya bishop wana yo lobaka keloko mabe eza mpona bolamu na yo ozomona yango te Lizzy ozomona te ami na ngai c'est la fin qui justifie les moyens. Naza nanga contraire te na ye ndenge azosala mosala na ya délivrance mais molimo na nga nde ezondima ye te na ndenge azomemela ngo. C'est ça le problème. Tala moto na nga soki moto nga za mabe boni kasi molimo kati na ye ezokoka komona mabe oyo eza na kati na yo alobi kalinga délivrer yo parce que nandimi c'est vrai ezaka bolamu ndeko benga na mabe ndenge nika mabe benga na mabe mais asala ngona ba manière ya malamu parfois jeûne et prière tokoyeba tokondima naza prêtre ebongo kasi yazui révélation pas lobeli yo yes assemblée a jeûné na ye apesi formule yo kosala yo landa olingoloba sikona permettre ye mosakoli aye apamboli ngai nzoto na ngai na ye sangani ali na lobi wana sanctification mbanu mais lokola déjà o permetaka mobali moko kutu balobi aza moto bakisebele apesa yo semence opambolami ondimaki bon moto alinga bikisa ne yo soki pa kozwa nzoto abikisa yo ndima na ondima sute c'est parce que na ndimi na passé nuit na ndako na yo obandi kopesa nga siko ba conseil ya prophète yana nazoyoka makambo nyonso pardon na osala ngo te parce que na yebi bomo inangeza na maboko ya Nzambe d'ailleurs za maboko na epete ba pire master mais na conseil ya kolanda prophète babebani olobi nini okanisa ça va. Voilà Lizzy na Gladys les deux amis bafivaka ensemble bayebani banda kala elelo bande kwake kolala pa moninga koma na butu boye ponge linge katana na yebi po makelele bimi na ngambo oyo makele moko zo ya deja makele wana soko yoki yango na ndoto na ponge katana kanzela moko mbala moko la muki voilà Lizzy a commis déranger na butu azola la sou pongi te ponge katani azoka makelele moko mystérieux makele oyo ezobima nzela nini azoyeba te nani azolobela ye ayebi te ndeti bayembelaka ye me mongongo ezoloba ezoyemba ya kobanga ekomi ba mystique na butu nalobi bandeko filme na biso eza bandoto ya prophète ya basi po bana basi ntango bayoka masakoli bayaka ebele meze na basi mosusu balala te na butu po ayokaki mosakoli lokola lelo pasa ye moko na ndako akolala liye ye moko mutu akobenga pembeni aza te akoma na butu bo eponge katani présence moko mystérieux ezokotele na chambre asentir yango na makelele ebandi mabe
Ah, akati poria kimi. Bima libanda. Moninga na yepe, autaki wapi? Amona yepe boya abangi. Hey, pema ye. Pasi ye. Mais Gladys. Lisi, oni nango boyko. Lisi, obe ko bangi singa pambaka boypani. Ni nango so ezolanda yo. Tela Gladys. Hey, et déjà Bishop. Olbi Bishop azolanda yo. Tela. Asena raison. Raison na nini? Tela na comprendre de sauter. Asena raison na nini? Oh nsambi. Ni nango koloba kasite. C'est comme si eloko moko ebandi ko déranger nga butu mobimba. Eloko lokola nini so déranger nga, eso déranger yo expliquer ngai. Ah, eloko yango yangoyi. Mongongo yango yangoyi. Nasoyo kaka. Bazo yemba. Potambango azokima molimo. Ah. Mosakoli na moya lobaki awa otosi moumbu na nzambe te. Zela na butu. Pongi kokatana. Okozala déranger. Mbeto ekosile lengi. Elanga malili na butu okokima libando kobanga te. Okobanga butu te, okobanga kuluna te. Makambango ekokisami. Po moto moko bandi kokima bambangu na butu. Akomi kokanga lisu te. Butu akanga lisu te. Azo veye. Bapongi alizi ebandi katana. Tolanda. Awa lisolo moko. Butu kaka butu. Na mbetu bazaki mibale. Moko alamuki. Voilà. Tango pongi katanaka. Makambu pe bandaka. Ezali solo moko awa bana basi pe na butu wana tango balalaki to bandi kolandela bango. Po c'est comme si ba butu ngo zo saka ya makama etondi makambo ebele penza butu oyo. Voilà ndeko nanga soko yebaka. Ndenge Bible solo ba malamu ke celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Zalana nous pe mwana na Nzambe avant ozala sous l'abri du Tout-Puissant. Eza mutu nyonso te aza na abri wana aza na kobatela mawana. Ozalaka kaka libanda na Yesu kolinga te Nzambe azala abri na yo ekosimba te. Bande kotala mwana mwasi asimbi makila. Mwana mwasi agangi hey Michel. Oh eza Michel na Lovet. Baninga mibale bazalaka esika moko. Moko agangi asimba boye asimbi loboko makile bimi. Ah, peut-être non, erreur règle coquille. Tiens, nazo règle te, ça mikonanga te. Mwana mwasi alobini. Baza koka ko expliquer te. Oh, mais makile bele boyanine. Soko sopise mi masananga lobara. Ube olekaki na nzela ya simanda ko babeta ki fortement. Abandi kolela. Azoko kape ko expliquer te. Ala mukaboye na poasa. Mbala moko makila ebandi kobima. Naibi nangati makabe salama naibi nangati oyo nini boyeko. Ba phénomène na mokili oyo. Ebonyo selingolo banini kasi. Lovette azotuna Michel. Voilà. Namonika ça ne va pas quelque part. Faut luka tukoeba il y a une bonne raison. Makambo ekosala mapamba te. Mendeni ni mukolo na yo a règle te. Mbala moko makile bele boye bimi oboy. Nebi nangati banene ngani ni nazo comprendre te. Nani a ko expliquer. Makambo batu bango moko bazoyeba te. Et voilà. Ake koluka mama na biso Vanessa aza lokola conseillère. Apesaka ba couple batoli. Alobi, est-ce que okene na monganga? Oui. Après docteur. Voilà tout mon Michel ake komona psychologue. Et sengeli a traité mémoire na ye. Résultat ni monganga pesiye. Tolanda. Abandi kotanga. Balobi nini o mama? Mais résultat est lobby que
mais eza négatif donc oza susu vierge te ndenge oza wana donc na lisolo mwana mwasi ya bato azalaka na ye vierge acomprendre te ntango resete bimi na docteur oza susu vierge te donc makambo esalamaki na butu ezalaki ya nzoto mama nazo comprendre te mais ozopose nga question soki ozocomprendre te ngai naloba nini ezalaka lobi olalaki vierge olamuki na tongo na mobali te otali résultat econfirme ke oza susu vierge te kutu makili ebimi donc mosala esalamaki na nzoto to na molimo explication eza te. Voilà histoire ya Michel abandi lisolo mabe penza ko ebandeko tozomona mwana mwasi na butu na ye na tongo na ye explication eza te abendani mopanzi ake komi vandisa na kati ya ikala alobi na benda mwa kopo alobi malamu mokileza la pembeni na yeba eza makambo ya nzoto ya molimo kindoki magie solo katonine. Et voilà. Lokola la explication, est-ce que mokile ko comprendre ye? Parfois mingi ba umela ndengwana ayebi mobilité apesa nzoto na mobilité. Azalaka vierge. Mokolo moko kaka lali ala muki réciter bimi mosusu. Lisolo ngo kokamwa mwana mobali moko akiti voilà ye wana nzoka nde ye penza nde mutabanda kozela. Alors bonjour chérie. Ndenge nini makambo kozela possible chérie? Okondimanga te na yebi ba violaki ngalobi na butu yoka lisolo mwasi alobi viol mobali aseki olobi nini ba violaki olobi na butu mais siko pona nini vraiment mais ozoseka pona nini sikoyo okasi na osala baje nalobeli obi ke ba violaki ngalobi na butu zela nanu na comprendre nanu makambo ngo clair olingo loba ke ba violaki oka alobi na butu oyoki nga malamu pe nazo suspecté suspecté nani? Excusez-moi. Omoni c'est le meilleur moment sikoyo oyo bana olobelanga keno ba violaki oka lobi na butu lobi na butu tozaki na fête fiançailles esili nazaki na baninga na ngai tosangani parce que ezaki pe jour na yo anniversaire pe jamais na fête anniversaire to fête ki lobi tozaki ensemble na ba master kobelanga chérie oyebi bien soko lobaki ke ozaki vierge ozalaka lokola libana na biso so ya kala te omoni ke kaka na siko